na lembi bagam bien sala na lembi en mama amutu mo buya na mutu mo na simba bakisi non papa mo boye awoza ba âge mo boye ba deuxième ou troisième hein deuxième âge troisième âge ba papa bon ozwa bango to lingani sola mbongo na ena kangi na kisi to faine ndako mo pona bike leso akufina eboye ngatsike na babien wana donc cop nga sala ya wana abomi mingi mama yona epena awa osunga ngai so boye bandeni ki muto akufa parce que kotala yo koyoka onengo zoloba na nyonso oyo sali carrière nyonso sali ya kibomwana mabe wana na moyo nanga kuteloko oyo gagné na katita. Or les vrais chemins zalaka tant en tant que lenge ou lukipe nzambe a orienté vie pour comprendre l'avenir ningi zalaka. Maman, la habité oh Musibani. Musibani. Tout le monde. Papa, you mo se simba te bo. Na boy ke amano kokota mbana ba ida mabe amu bana na toyeke na ida maputa c'est pour ça que pesa ça puta tokeika nani yo za calme non c'est net dossier ninga na yo papa nduma na simba na kota wa nda kisa simba kisi no bomba mbala ba na ye paka kati pa simba kita mbala vous allez gesa ruba vous allez répéter hein Yango pesi kai libala monde le lenge Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la délivrance à Boété, nous avons la délivrance au pasteur Chikwazo Sala Awa na push ministry, et Zalanga Mote na Batou, et ça forcé. Donc tout le monde a la délivrance, nous avons forcé. Nous avons des démons sur Mutu facilement, et puis à Zoloba, donc ils ont Kamusanga, ils ont Sengo, Mingi, mais tant que Zoya Awa, solution ils ont Zala dans l'immédiat. Il y a un couple de amène à la mingi, on a découvert le ministère. penze masala pe ngato na ana ba na pas na na puta pe puti zo ki batin beli sila gati e sila ta ba dese e ka ko gati donc to na tonga pasteur asima e saka be ba service ni yo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital, batabo koko, ba pasteur ndeka ndenge mais atoko kokaite. Donc ni kana push ndepina donc ici mbaki. Ndaka na TV, kana na TV apporter frère ici. Natali kamo abonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant abonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35.
ngapa zanayaka na foi ke pasteur kosala simi ngai na kobika tongo mpe nayaka mpe awa tongo mpe naye mpe awa mpe donc abondela mpo na ngai sikoyo nakoma bien sikoyo ça va. Ministère Push Bengana plus 1 678 206 65 35. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça, la kebo kabouane. Mais là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, qu'on a tout, c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Brakongo, dans la commune de Limete. Voilà, Bozali et Belé, Kolanda Bisso un peu partout dans le monde. Quand tu t'attends à combat, allez Kanako, Pambola Bino, Visike Zolibino, Bino, équipe pour la côté là. Émission na bino bravo je cite le baka ete ndeko émission ekokai na yo nangai na biso nyonso to s'abonner to aimer to liker to partager to kozala desite masolo zo sala passe zo sala mawa boko benga boko loba mama likamwana esuka ki ndenge nini ndeko wana suka ki ndenge nini eza malamu kotuna pe pona kozwa biyana mais mingi biso nde bato tozana na courage te ya roya na plateau te soki courage roya na plateau ezate Luka basala nzambe o baza tout autour de toi. Soko moni peke o se confier na basala nzambe o baza malam confesser mabe na yo renoncer na mabe. Ndeko na ngai liwa lokola pongi liwa lokolela mbako lata pe ma ya romela tango nyonso to kosala ngo na tango moko to la muki to ki kake ndeko songolo pakala kei. Yo kokelela makambo obombi ebele na motema nao lokola sanduku ozukunga muneno tie kadeno kangi fongolo lobi okofongola te eza nango malamu mais eza miete. La Bible dit si Christ a franchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. Ce qui est vraiment, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Libère-toi de ces choses-là. Oyo bomba. Tika kosala mabe na se na moyo oyo vanité des vanités, tout est vanité. Tina nini ko yina, tina nini ko cholama, tina nini ko sala jalousie. Pona nini mabe wana okosala lelo ebele na bana to ba famille lelo bakolela po yo saka acte moko boye na kati ya société to na famille pesa perte de vie ya mutu oh lelo toute une génération ezolela à cause de toi. Moment yango se repentir, moment yango tikanzela wana natiro dzabula latisi biso tango nyonso ekoboto ya biso natira bonzambe ngonga yango yo yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup, Orphelinat Bravo Jésus est situé dans la commune de Matete, quartier Viaza numéro 27A. Et surtout, nous demandons vraiment beaucoup à nos parents, surtout nos frères Minerval. Et vous allez bientôt, comme déjà dans la deuxième tranche, so bosungi biso esala malamu mingi. Nzamba pambola bandeko nyonso toyo bakokanisa ba veuve. Parce que livre de Jacques chapitre 1 verset 27 la vraie religion pire sans tâche ils ont soutenu les veuves vieillards ainsi que les orphelins. Veuve liputa. So là tissé liputa omeli naye olie naye et rozala mala mingi. Jour pour jour tous a déjà quoi avancé vers le 25 de ce mois. Tout cas il y a quelques jours. Bandeko nyonso tout ya Lubumbashi tozoya le 25 c'est confirmé tozoya kuna bo se mobiliser vraiment même bato baza ba village wana ba petite village ya Lubumbashi boya vraiment et ozala vraiment malamu mingi to komana déjà vers le 25
Nzambe nanga pambola bino nayebi ke Nzambe ako mimonisama. Merci beaucoup pour l'assistance de la prophétesse Héroïme ainsi que l'assistance il y a pasteur bienvenu Mkobo. Nzamba pambola bino papa Thomas, je dis shalom. Shalom maman. Comment vous allez? Amorosa, Amoro Limwe. Olingo teka Congo. C'est ça. Ok. Maté, de logo yamba pelite. Tout ça c'est ngaka mutu ndefa comprendre aza la peine à maturité spirituelle pour comprendre que pourquoi les lois yamba te, pourquoi les lois bimité. Donc c'est juste ça. Mbote maman. Mbote maman. Babengo la kumbana. Julia Mbombo. Julia Mbombo. Julia Mbombo salani. Julia Mbombo za marié célibataire. T'es na marié, t'es na célibataire. Pour ça. Na salati. Mais na mu wa fimo dongi mo ba ambiance les alaka. Ouais, ma fille ambiance. Oui. Toyambio. Hein? On a plateau na biso. Et à bravo Jésus. Je vous présente l'homme de Dieu, Papa Thomas. Moi, c'est Maman Witch. Je pense que tout seul là, il y a un téléphone. Soyez le bienvenu. Merci, maman. Ok. Je pense que vous avez un bébé, il y a un peu tout seul là. Tout bon pénal. Papa Thomas, on se met biso, quand biso na prière. To bondeli. Kolo Yesu nzambe bolingo Seigneur totondio. Kumama pona nyonso ya malamu o sali likolo ya vina biso. Seigneur naza reconnaissant komimo na lelo parmi batu ya bomoi. Yango nazongiselo matondo. Nzamba lola biso yo na kati elanga na yo. Nyonso ekoleka o Seigneur ezala pona gloire na yo. Na tiki équipe technique na maboko na yo ainsi que lokalo nyonso na maboko na yo. Na kombo no Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. On attend le voir. Il y a des choses autour de lui. Maman, oui, il y a des choses. Il y a des choses. Toujours, il n'est même mieux. Maman, il est même aweza. Bavi on a salaka. Na lembi. Bavi bien salaka na lembi en maman. Ah, mutu mo boya non. Na mutu mo na simba bakisi. Ukamibala batu. Nde zaboye. Na bon ba papa ba te belé. Donc on peut aller à pena bosunga na. Au moment où on est expliquer ngana. Ko bomba bango ndesi biso. Tuza batu mo dokota banda kwanganga. Donc on a papa mo boye awoza ba âge mon boye ba deuxième troisième hein. Deuxième âge, troisième âge, oui. Papa bon on zwa bango. To lingani, so la mbongo na ena kangi na kisi. To faine ndako mo pona bike leso akufi na eboye nga tike na babien wana. Donc cop nga sala ya wana. Oui. Cop nga pena sala ya wana ko nga papa batu. Ko buma papa batu don na bomi trop. De na komi cassé. Na bomi mingi mama. Yo na epena awa bosunga ngai. So boye bandeni ki mutu akufa. Donc na papa so ba kum de ba ajuana ba so bela ba tension. Donc a uma malade mo boye donc a o melate. Fa kende. Wala mokendo akota libala azuna rabino ndaku bosala ndeni. Nakota libala. Kuna koti libala pona bike. Donc na malade zana ngwana. Au maintenant kufanga na tika bien on zitikali ya ngai. Si yemi bozwa ba papa ba kufela mibali et plutôt basi to ba papa mimi bazana ba basi te ba divorce. Dans na oza papa mo boye akoza pena mwasi na ye. OK. Ana mwasi na ye. Donc na oza mali ka mo boye ba okaba na mwasi na ye ponga tika na place wana. Ba divorcer ponga tika. Oui. Yango na ye awa donc bolu ki na solution. So tinga mwana bino no kufa.
so tinga pe mabe nga sala so tiki nga bona okufa po mabe mezo landanga kaka mabe mezo landanga ti na ela na ti na famille nga moko ne bo sunga mama nanda bino na TV ndi na ipena awa pena nga moko pena na ipa na bino bobo edenga so tinga botuma na kokate bo santa ba prière nazonga mwana ndako nazonga ndi na salaka Dede mama elo esenga so passe eza papa nanga abelaka abengaka nga na ya pa na ye na ndana nazonga ndako na hotali me nazana ba tante oya na ndako taka vile osala wana donc na yo sala nya ndako papa abenga na ndako na ota mama oyo azwi nga esika na kompe na ndako boye papa alalaki na puti mwasi wa sika camarade nanga Sidoni osani ba vie wana do na puti olamba do elekeli ngai do na tuni osani zela no zela bouleversé papa na benga ko keta mwasi sika oui komi na katanda ndoko kuta Sidoni oui camarade nanga osani ba vie wana na puti na ngazo lamba non et puis c'est bien donc essayer na bien noté troublé yo oui et troublé na makasi kama na osani ndina kina chambre wala msa papa bina salon na papa ndi to pesa mbote wana za papa na mwa to solo li pe boisili le na bien ki na ponto mwa sinanga yeyo oui mais ça lenga bien té na yamna ka tanke atende ke mama na nga do na bona na ko réagir ma bete liboso ya papa izala po ayina ba vie wana té ayina biloko wana té ndo moni présentant ici on habitenga ke ko sokola mais boto sona mana nde na benze libanda nese awozo lukani donc donc bane mo bendana na bi amakele té papa nga idinga sala ba vie wana ya kindumba mais yongana yo to kutana ka kuna parce to kutana ka nde salaki batika bon mais dena kenda ki wana kina bien pa kuda bisin bokinga bitena papa na sono mke nde nisi de to to kina nge pa libanda nesi papa moi si ojuo ngani osimbati pa kuda ko sikia simbati na ndeni moi si ngani linga bitipa ngani osimbati parce que ngato age mo ngani simbati ata mketi oui aussi maté pour nga bité mam papa il faut que moi suis mkolo ki nga respecter na bingi mama wana za déjà mwana ngati ande mwana nga isimba te de pasiki wana boy ndeko mwana mbonga kele wana sindana abna siki na sindana kenanga nde après na poko nango ye kama na nga yoana donc et comment ki benda bikanga base na base donc to bunda donc oyo kana ka ti vilo sala oyo obumisa papa na pamba oboto so lipanga yabi yena papa na ka tili fobo e ko simba te yena papa na ka akwa linga ki ti ya ko succès na suka oui so tu na problème nini nga mwani na boya bi o simba te na bi o simba te yabi yena papa na ka tili fobo donc na trouver solution na yeba te to comme ko na to ka bon ba base oyo bunda donc oyo ko aka te mama toyo kana kati ba c'est-à-dire donc ekire oyo ekire na biso na ekire na bango toyo kana te donc okaboni ou bien kabuza ide ekiri toyeke ekiri moko donc na makambo na bete bamsuba ke côté na ye côté bamsuba na pona ngai donc okaboni kati donc ndesa bo ekiri ngo boza penda ba fie bele bosa mama toze belé on calcule ba papa ba oui toze belé makasi ndebo boma ba chila bango ni donc bo mati mettre liara bango ba mbongo kosi lo bena nga obomi bele ba kufie bele donc mama zaka emotion beselenga bongo mais ndé to liara ba mbongo ndé zaka de papa mo lingi boye chini mo mbongo papa mo ju azule go mo appartement futela ka ndé zaka mais zaka papa mo ndeka oyo to zaka ne bien ne ya kota libala pa na ye ayo kufani mais atikena ka baba ndiko babuta bien so apa moto na soma na kombo achana kombo na nga soma ka ndé na récupérer moto apamba
Non, c'est-à-dire si on a vu que bato ba kufa rablo bokaki ba papa bato dia baza ba âge avancé. Oui. Oui, déjà qu'il y a comme la problème maladie. Oui, na rozoye tozanaye. Oui, bi ya na mikoloté. Oui, ya na mikoloté na ba mwa mbongo ne ba mwa mbongo aitikala no rozwa ngope esalinga pe mwa bien. OK. Oui. Ndeko mai basi ona oba bunda pona na nto wela pona papa na biso. Ndena omuna na trouver solution na omuna solution te to bundi lozobisa no sayibo me esimba kati. Yonga na kimpa na bino na posa isa pa na vérité ba vi nga salaka. Si vous voyez, comme ça, ouais, aussi, la technique de Rossal. Quand je dis il y a des choses sur terre, il y a des choses, il y a vraiment des choses. Oui, il n'y a pas des choses, il n'y a pas des choses, il y a des choses. Au canton d'automé, ce sont des choses et rien qui s'est fait même. Papa Thomas. Amawich. Maman ambiance. Identité à mon. Grâce à l'ambiance, nanga. Olobine. Merci pour la maman. Comment on a un Julia Mbombo. Ah, ma Julia. Ce qui n'a la ligne de qu'on a vu sur Julia bien. Avec qui passe par rapport à la page sur Basala Baninga. Ok. Diloba nzambe etalisa biso boye. Nyonso mutu alonaka yango abukaka. Ndeko Julia. Papa. Oyoki ndeni na motema tango moni camarade no alingi papa nao par rapport ya vie obo vivaka. Papa esalinga pasi makasi. Merci. Tiko soki ozwi temps ya kobando tanga vi wana tango bandi yango na kino tokomi lelo tamboni esali pe batu boni oyo nyokoli webi lolenge ya batu ndenge ba oyo kamutema pasi ti lelo pona ba pasi bosala bango na yoki ba pasi boma yoga pona ekomeli nga moko ekomeli yo siko akwa boko sala mabe na vi na motina na ngoti papa na. Oui, en tant que lengue, il y a des choses où jeunesse se propose à Abisso. Ils ont un chemin où des fois, vie est quoi imposé ou mais libre choix et c'est un cas yo mokonde mutufo pour nakende to nakende. Parce que kota la yo koyoka onengo zoloba na nyonso oyo sali carrière nyonso sali ya kibomwana mabe wana. Na moyo nanga kuteloko oyo gagner na katita. Or, les vrais chemins zalaka, tant en tant que lengue, ou l'occupé nzambe a orienté aux vies pour comprendre l'avenir n'inge zalaka. Moi, na mokilio, na bao baza sage, bao baganya kana facilité za bato a yebike. Ti na ocha lokolo boy, il faut na conscience na ngana yebake. Ils en enfer moko fona éviter, ils appellent na paradis moko au fona gagner. Toko éviter enfer lo lenge nini. Na lolinga kotambola na bosembo parce que effet de ya kotala neti omoni ningi bolobi ba papa batu bozo calculer moko china bango bambongo oh tout bien oyo mutu azo acquérir illégalement moyen memela pe lipamboli na vie ezate parce que fait ko china ba papa batu donc ils ont lokola ça n'a rien à na kati ya vie oyo okoganyela moningi mama na ngai Julia en tant que lenge moi si kitoko boye okovanda boye vie pe orienté pe boye l'équipe mobali mo boye ya kitoko lobi pe na ebite tuki alo moto yembaka ezaka ya nini ki moninga bali mama Julia yo okokana kovanda ndako libala te. Avant d'aller ndako libala yo linga vanda libala wana o libala wana ya muyibi mama libala o moi sazo vanda moboti na yebi ata eloko te wana eza libala ta wana libala ta ngai na ko pesa o solution moko parce que na moni nyonso wana ti komi na niveau ko sala yango c'est qu'il te manque quelque chose
la chose qui te manquait, ozaki na guide ya malamu te spirituellement. Oh, les sept guides au mutawi kozala ni na kati ya vie na ye. Ezaka Nzambe. Yesu parce que bengi, il est le chemin, la vie, la vérité. Donc ceux qui ozalaki na ye, alinga kamba ope na kati ya chemin ya solo. Ya teke yiba ba papa batu, sala ceux qui boye, sala ceux qui boye. Non. Alinga peso vie ya solo ezaka na kimia. Anga tambuso na bosolo. Bosolo nde comprendre que réellement vie nanga o naza obligé faut na créer pe foyer nanga o papa na biso pe ameli pe mwa ntsamba azwi pe dot à chaque fois so azole kananda kunanga pambola nzamba pambolo mwana nanga wala nde Yesu mutapesa kani mwana. Il faut se repentir de konanga Julien. Très bien. Parce que la repentance ya munde iko permettre makila Yesu esokola bomoina. Non seulement au soka na ko se repentir, abandonner vie wana. Parce que les lopé eza papa na bino. Ou ebite lobi ceux qui cible kozala ka famille na bino. Ceux qui kozala ba cousin, ceux qui kozala ba neveu, ceux qui kozala ba nani to ebite. Alors c'est pour cela faut que ça la keba lokola omoni yango ekomeli na ndaku na yo. C'est que d'une part eza voix moko ya sali Nzambe a osala appel ya âme na yo. Pour osonga na kati ya chemin ya solo. Biso toko sunga yo. Lokolo zana posa o sauver papa na yo. Non seulement o suka na ko sauver papa na o sauver pe bomo ina yo. Toko swata ya ko sauver na papa. Et puis camarade no ceux qui aza pe disposer toko yeba ko orienter na nzela ya solo. Yango na ko bikolo mama wiche. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Makambole Kani bien. Zamba Pambola, Papa Thomas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve. Merci. Bobengela ngaye, bobengela ngaye, afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babikaki to kota ki modino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour na bata maladi babikaki binombo kobota aba témoignage. De toute façon aux ans atala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre le fara au monde. Mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo mais na minute nga yo la télé en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzambe Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe. Donc azali prophète azali eloko wana na mo na ye en privé na vivre l'amour. Donc commentaire ya te boya na Ozana bokomona ezaki ya koloba te. Donc voilà quoi. Ezanga mon frère Junior, merci. En tout cas na Ozana na eko kumisa Nzamba Ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na ngana ndaku na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante. Na pesa ki requête nange papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muminga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré a umela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mtozo remplacer Nzamba Ozana ona yaki ko sambela ona yaki ko luka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye ko tato la Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya Ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomo ina ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter Mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars na zote la bino na moto
balinga mikati na nkolo nde bomoninga bo ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebesi bilamba na nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute nde bomo na ngabo masuba etanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala moi c'est la kata kamo tedi misai. Tedi misai sukoi. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oizwami, na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na début à année 2025 peto ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle bandeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso balimba na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala moi c'est la kata kamo tedi misai sukoi. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux orphelinats. Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza numéro 27A, référence pour Matete Manu. Tozawana, bon, on travaille la chose. Vraiment, vous soutenez, surtout mes frères à Minerval. Et vous savez, bien pour tout régler certaines situations. Il y a Minerval, il y a Bana. Le 8 mars, c'est dimanche. Et l'autre, mardi, tout ce quelqu'un a quelques jours. On a écouté un moment à Wisso. Les réunions sont très malames. Merci pour la réunion sur ça, acte de charité, à bonté, à malam. Et on a un moment à Wisso. Et on a une salitier. On a un goyo. On sombi la maman 5 liputa, 6 liputa, 10 liputa. On peut s'attendre tout le monde bon à 300 combi. Ya nino ya ngupa mususu pesi ata ekolo ya malala mususu sombile ta sac ya makala et kozala vraiment malamu mingi nzambe na biso akozanga te ko kanisela yo le 25 à Lubumbashi le 25 de ce mois jour pour jour tozo poussa tozo ya bato to katanga bozeka biso na yebi nzambe akozala au rendez-vous ya Julia. Oui, papa Binote. Bien. Bien. Très bien. Maman, c'est vrai? Est-ce vrai? Oui, c'est solo. C'est vrai que yo na mninga na yo boza na vie à l'eau. Il y a ma cas, c'est bien la vie à l'eau. D'accord. Nengo yebi tata na yo. Tata na yo, hein? Nengo yebi. Vous pensez que on dit maman c'est facilement l'intimité
ndayebenga mwana ye na ndimite ondimite nini ke maman ayebisa ye ondimango aondimango po ani yenta botu ayebi bien non mais ayebenga ma vie wana te. D'accord. Je pense que la suite c'est ça sur lumière mon corps quelconque. Bah quand il a bien vite. Venez. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Maman journaliste. Bon obe ke benga pona maputa. Mo benga pona makanga buzoba te mama. Buzoba ni. Na lo banote kambanga na moko. Mama, so esenga ko benga pona makamba boy. Il fallait pas dire. Mama. Buzoba no ebisa. Ata yo moko. Ben singa pona makamba maputa mbana na wala mobali na. Papa nanga. Mobali nanga. Na Maman, monsieur le ministre. Maman. Et ça c'est maman là. Maman faut bien pas maman so faut na na nda papa ni maman so jali na maman la boy maman so. Maman. Maman fanda. Maman na ma tete na fanda tena tena nga po na fanda na ndeni. Te maman so. Limonyo. Omanyo. Leo ngana Yozela. Leo ngana esila. Yozela za kame. Osila ngana. Osila. Maman ko ba so be za chance. Ano ba na ngai. Mama, ulobi aza mbali na. Uko respecter mbali na uvanda. Papa sabe mbali na. Papa mbali na. Vanda. Papa biso pardon, pas le. Lelo benanga no bengo. C'est ma moto et puis la cabra. Maman. Oui, maman. Bien papa, maman. Maman, la habité. Oh, monsieur Bani. Monsieur Bani. Tout le monde. Papa, you maman c'est simba te bo. Papa, you na yo simba te. La lutte. Zela na. Toyo ka toyeba pwani na zolo baki simba te. Buzo pela kabwe to koyeba na raison te. Papa ngamo na lingi na ngate na boy ke amano kokota mbana ngaba ida mabe. Amu bana na to yeke na ida maputa. C'est pour ça que pesa so puta to keika. Nani? Yo za calme. Non, c'est ni net dossier ni ngana yo. Ako ko si bita ape ani dossier na ngana yo. Yo zero monde. Mais pour respecter, yo respecter papa, yo peut respecter mon bari en monde. Papa mukolo. Maman za papa mukolo ta mubanya. Papa kasi ya mwana ne du. Na lié mon petit. Papa. Maman. Ozo comprendre tozo comprendre. La maman fou. Kasi tout na mutuna. Flo ozo mona wana. Otuni mutune na flo. Maman. Moi je lisse. La soeur baté. Ozo le ngai. Pour moi nga oyo. Moi akira pas nga da. Abunga tala. Ah sonda ngati. Yi. Na bela. Aya ta tala ngati. Sigura ko kamwa. Obéi maman, babi d'ailleurs aussi cahier. De se trouver à la carte plateau. Bon, les kabouza bon. Expliquez papa à mon cousin. Expliquez net. Papa. Omunga mwana. Sina kia na kina ndako tena kimandako. Don sala kindumba.
Donc il faut ça la wana ça na kamana oyo. Kamana on ba na ba yo. Botela. Kamana on ngai. Yoko. Bosa ba ninga toti. Yo pe ozata oso ya kolobati. Papa, makamna ngai sambana ngai. Avant boye bani déjà. Boye bana liso. Anga to tambol na ye. Kasi tika to so to yo kana makambo. Moi je ça ka. Soka kosili to kolobaki za lokuta. Kisi. To bo mbala bantu. Donc yo na papa yo bino mayo simbati. Expliquez bien la kinyate. Apa pe na kana mama, pe na kana mama so. Oi pa na kuna nini? Oi kwa nini? Aina kwa nini? Na yego sama kutana ki kanu te. Pe azanda kuno pete. Ngabe pesa papa mbesa ki hote? Merci. Comment tu peux ça là? Ngaza ndumba. Papa ndumba na simba na kota banda kisa simba kisi no ndumba. Ndumba mbala ba. Na yepa na kati pa simba kita mbala. Uzala gesa huba. Uzala ngapiti. Tayo boko. Musala. Pas de dans ça dans kinda. Okenda? Oui. Baba go sana pe baba bete. Nani? Baba on si maté. On si maté. Et c'est maté. Merci. Papa, est-ce que combat? Je vais vous flou. Quand on se voit quand maman moi c'est mon boy été on ça monter ba bolo pas comprendre. Ah pas kufa. Zéatika. Ozo ko ko explication. Ga Adelar. Papa de là. Au moins sinon ouais. Au moins là. La même mon réflexion. Comment se fait-il au quotidien moi si maman va nous soigner moi on résout les amis. De se trouver à wakati ya plateau. Le long flou. Le bon la bonne payer. Sukoyo, joie lumière. Le rôle la flou hein? Mon qui t'aime des amis longs. Voilà. Moi si na yo na maman na yo, chérie na yo, baza ba camarades. Avant yo linga mwana moi chaud, za na ta femme baza ba camarades na mwana. Ba yebani avant yo oyeba mwasi. On va nous comprendre. OK. Na koyeba na wana ba yebani na ba vie na bango ya mabe. Ma vie ya kindumba. Moi si on passe à la kindumba et non la Julia. Ndenge Julia lobi. Ba kindo sukola bango, atira mibali ba biloko pour que bazora ba bozula ba mibali. Na ngota uya yaki na ndaku amoni yo asali nini? Amoni Julia ende nani o camarade na ye nda asali a lingite ayusaki etika papa la biso makambo wana. C'est passé hein. Pour aller bagater yo ça va vous bon ça là. Et ben on t'a moqué. Et ben papa là que papa maleki là que ça le titre coup papa maleki. C'est titre ya ngol. Ya buso ngol. Ya kiduba. Hein? Ya ngol. Yo ko sikai. Didi et puis ça va la vie là la ko là. Papa, papa ngai na mwa mosuti. Oh, ndinga na mwa saloni. Kila mama mkolo. Yete. Mama, abo eza ko komisa yo. C'est là. Oh, non, tikete. Non tikete nini? Non tikaye. Mama Julia. C'est là. Yo ba papa ba toyo noto. Onoko ba papa ba tebele. Mama. Oh. La tana no kimia. Toko solo la? Papa na zawana. Ozawana? Ah OK. Na makamunde ko alobi akoseli oto alobi bosolo. Parce que no yiga ozotomboka. Question ezaka moko makamunde ko alobi akoseli oto alobi bosolo. Papa akosite. Akosite ezake eza vie na biso. Mon vie oto banango kala. To sali ba 10 ans na vie oto. To sali 10 ans na vie oto. Ezake tokenda ko ba loge to apesa biso ba kiss to ya to lambi papa batu apesa biso mbongo soit pende ko va na ye bongo age kusana papa na ko kufa na ye soit akobela na ye ngana récupérer ba biso papa na ba mbongo pour ba besoin de la famille ngasi posa na zo mbongo ko moi sio yo akama na watu tamula na ye ngape na ye bate o papa bango
Parce que elle te lingana. C'est quand tu as papa bango to lingana. Boso papa bango akufi bete papa bango asu ba bien fait papa bango. Et ça leni. Et ça parce qu'il y a ça là trop. C'est là non. Bit ezani ni pona papa. Par exemple. Na sosoli bien te. Bit pona papa ezani. Bit me là qui est ambalanga na oya sala ngo papa mususu o nga sala ngo papa mususu. C'est que papa ngo era ko ina mutamu nanga c'est en Sibir ngo. Ah na bisi hein? Oui. Et comment bisi là yo? Business. Papa de là. Papa choisis. Je crois au sosoli papa. Et la zone qui se coule. Au zongi hein. Maman, oya sala papa mususu. Ngana mnito na kwenda na kula papa ba. Eh Simba tingani. Papa ba ngote. Oh ngana ala ba ngana. Mama na biso papa. Simba te. Simba te. Ata mutamu na ngana. Mutamu na yo. Ye ata bilei na ngana. Na nini? Papa na bilei na ngana. Na nini? Na la biso. O pede papa. Na nini? O pede. Na pede. Sorry. Vandana. Sorry. Vandana. Ça fait que pas. Vandana. Mama Okoyo kabiso nani? Ubala ngozo kusande na lolenge oyo. Merci yo. To kadie ngai. Est-ce que Qu'est-ce que tu as pour respect? c'est lui. Oh bien à Tobelan. Tobelan. Tala. Libala ngonde lolenge oyo. Papa. Eh c'est là ni papa. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona yo to senga ko nini. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.